Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokotalisa bino ndenge nini bato ya parti ya IDPS babeli kimpelekese pona kongre ya PPRD ndenge elekaki pe moye bala la pongi ezate ebelisi bango kimpelekese. Pona nini babeli kimpelekese bandeko? Babeli kimpelekese po ete parti ya PPRD ba peuple oyo bazali sima ya parti ya PPRD bafana tik ya Joseph Kabila oyo bazali ko soutenir Joseph Kabila pe parti monene ya PPRD. Tango bakomaki na stade Kamanyola na esengo bazalaki na yango bandeko bayembaki na bango kaka nzembu ya voisin. Bino nyonso tu boyebi nzembu ya voisin oyo Madilu system ayemba oyo voisin motema mabe amomi mwana bato eyenga nyonso na ndako ya Nzambe. Bandeko kaka nzembu wana ndenge bayembaki yango telma bayembaki yango nzoka nde bato ya IDPS balalaki pongi te. Bandeko pe bato ya IDPS lokola babwaka soni na mai ya Lualaba to na mai ya Fleuve Congo to na mai ya Kalamu to na mai ya Njili to na mai ya Bikalakasa, lokola babwaka soni na bango bandeko baparvenir koya koloba liboso ya kamera keo nzembo wana ya voisin bayembelaki yango nde Tshisekedi. Bandeko bango mpe bayokaka motema pasi. Ngai nakanisaki ete bango bazalaka na motema ya mosunite ya mosunite me ya libanga te. Nzoka nde motema na bango mpe ezali ya mosuni neti moto nyonso me na kamwe. Bandeko babolingo tango bango babandaki kofinga Joseph Kabila liboso ya Tshisekedi na poto awa banzembo baza koyemba zongisa ye na Rwanda. Tshisekedi a parvenir meme ko utiliser terme ya bakuluna oyo ya poto ya kobenga Joseph Kabila na kombo ya Kanambe. Eske wana bamonaki yango te? Bamonaki esika moto ya PPRD telemi aleki na liboso ya kamera pe akomi kolelalela. Mais oyo bato ya basupporter ya Joseph Kabila bakei na stade Kamanyola bayembi na bango kaka nzembu ya voisin. Bandeko tala ndenge bato ya IDPS bakomi kolelalela liboso ya bakamera po mona ete ndenge balobaka moyibi alingaka bayiba ete makambo bango basalaka na batu bango
balingi te bato mosusu basala bango yango omoni mabe na bango oyo ndenge balobaka ete likambo olingaka basala yo yango te kosala yango mpe na moninga te bandeko soki Tshisekedi azalaka leader oyo lelo ndenge bozali kopesa baconseil mpo bomoni ete congrès ya PPRD ndenge esali bino somo kimpeleke sezwi bino sikoyo bokomi lokola basantu bokomi koya liboso mpo na koluka neti ya kopesa conseil otala boye bino mpenza boza bato ya kopesa bato conseil kaka na bacomportement na bino bosali na bamikolo euti koleka bino bokoki kopesa motu conseil mpo tondima ete bozali bato bokoki kopesa bato conseil ntango bato na bino babandeki kokende na seni kosala babozoba wana boyebaki te ndenge nini ya kopesa bango conseil sikoyo lokola parti ya PPRD na stade Kamanyola bayembi uniquement nzembo ya voisin esali bino kipelekese bokomi kolobo bayembeli yango Tshisekedi nde nani eloko nini asalela biso na Congo eloko nini asala mpo na biso bapeple lifuti na ye aza kopesa kaka na bapeple ya kotinda bango na babalabala bazali kokufa bafamille bazali kotikala na pasi ye azali kaka kokontinue kaka basysteme na yo na politique leader mais leader yango mpe aza kopesa basolution na makambo te bandimaka kaka ye ntango azalaki na mobutu kuta azalaki na nzoto makasi oyo biso nyonso tosupportaki ye tolobaki ete topese maboko akoki eloko te ye moko azo kojouer badouble G lelo nde ntango akomi kaka alembi nde oyo asa komi ete fatigue nde bozali koloba ete nde akosala eloko malonga botika baje politike ya mbala oyo na kati ya Congo tolingi bajeune tolingi bavie te oyo ifo toyebisa bino nde verité bavie bazali bato oyo bango nde mutu babomeli biso mboka lelo tomoni jeune président Joseph Kabila un jeune président tala babiloko azali kosala po ete na ntango ya kala Congo kokosa bato oyo te ndenge ezali wana bajeune baza na expérience te lelo tondimi ete bajeune bazali na expérience po ete makambo tomoni lelo na Congo toye kotala balobi bavie wana bazalaki esprit mabe bazalaki kolinga kokosa biso mpo bayibaka malamu oyo bajeune baza na expérience te il faut biso bajeune Joseph Kabila ye yo jeune bamakambo asali na Congo est ce que bavie moto basali yango to papa to bavie oyo ya deuxième république moto basali yango bomoni motema manabe na bino nzambe akobanda koconfondre bino bokanisaki soki bosali mwa makelele wana ya wenze oyo ya wenzangaba bokanisaki ete makelele wana nde bolongi mpe bokomi koganga victoire nani akosi bino bongo bino boyebi teke Joseph Kabila na kati ya Congo bato ndenge balingi ye bandeko po ete Joseph Kabila tiki bato na émotion na bamakambo asali na Congo Tshisekedi oyo nyonso tu bazali bato babandaki kolielia kaka bambongo ya mboka batikali kosala nini eloko nini ya malonga basali na mboka basali eloko te soko ke lelo na kabeyaka mwanga tolakisaki bino na baimage le rais Joseph Kabila akendeki ntina kabeyaka mwanga bomonaki bino moko ndenge village wana ezali oyo yoki otali boyoki na mawa oyo lelo Joseph Kabila akei mpo arekompense bato wana achata bamakadama afungola banzela banini abongisela bango baekole banini eske balider lokola Tshisekedi bamonaki yango te bino bokoki kokosa biso lisusu te ntango bolobaka signe de temps boyebaka teke bomilobaka ntango mpo na bino moko mais signe de temps oyo bino bolobaka bino bokanisaka nini bokanisaka ete signe de temps nini Joseph Kabila tika bokonzi akende mais bomikosaka signe de temps ezali nde bamakambo oyo bino bobandaki kokosa biso bajeune na bino wana ya lokuta bobandaki kolobaloba mboka boyo nzoka nde bokosaki lelo Joseph Kabila aye kolakisa biso bamakambo ya minene signe de temps yango wana peuple congolais afungwami voilà signe de temps yango wana vrai signe nde yango wana bino bokanisi signe de temps ndeni bino bokanisi ete po boya nde na baminduki bie bosala soki nini bokanisi bokozwa tala mingi bazali koyeba teko
ngai naza koyebisa bino mama Rosalie ngai nasololaka na bato na Congo bato oyo bazali mpe nazali na 3 personnes oyo bazali mpenza bato oyo moko balobaka ete mama Rosalie biso bato ya IDPS mais tango tobetaka bamasolo na biso bato wana balobaka ete te sino te omoni kaka tala kaka toza bamembre ya IDPS mpona kaka omoni soki tolobi tolakisa mpenza tochange parti wana tochange kote ekopesa fo tala mpe kaka na bato mosusu ndenge mais toyebi na biso na baélection tokopesa na biso na bavoi na epai ya Joseph Kabila mpo tomoni makambo Joseph Kabila aza kosala na mboka omoni yango na tozali koloba ntango bolobaka signe de temps bino bokanisaka ete signe de temps wana bolobaka ezali mpo ete Joseph Kabila atika bokonzi boza kosala erreur bino bokanisi mabolongo oyo bapeuple congolais babwakaka na se mpona kosenga nzambe merci na ndenge apesi biso le rais bino bokanisi ete nzambe aza zoba bino bokanisi ete bokozwa mpe kaka bokonzi yango boye na makambo ya mabe bozali na yango na poto awa na baide ya mabe na bamakambo bozali kosala ya mabe bino bokanisi bokozwa bokonzi na ndenge botie Etienne Tshisekedi na anotage mpona bamwa bambongo bopesaki ntango asalaki tourne na ye ekomi ete boza kolinga zwa bokonzi mpo sikoyo bokende kuna bokende kosampare ale bobanda kosenga ye baposte biso tolingi boye mpo ete biso bato ya Londres tosalaki boye oyo mpe ya Belgique biso tolingi boye mpo ete biso mpe tosalaki boye bino bokanisi nzambe ya kolinga babiloko wana esalama na Congo mpo pepe azonga lisusu na pasi bandeko mingi bazali koyeba teke Etienne Tshisekedi azali na kati ya piège monene bato bazali koyeba te oyo bato bazali koloba te soki akomi peuple congolais bapasi esili banini bapasi esili me bapasi ekoya kobakisama ntango ye akozwa bokonzi bato ya Londres bakoya biso bakombate ya Londres tosalaki boye tolingi ntango mosusu pesa biso poste boye oyo mpe ya Belgique ete biso tolingi poste wana oyo opesaki bato ya Londres mpo ete biso tosalaki boye oyo bandeko ekozala benda bika soki okebi te ntango mosusu biso na biso bakongolais guerre ekobima bino moko bomonaka kutu kanga na makambo oyo soki moto awuti na Kinshasa aye akorompre bakombatant bomonaka ndenge babundaka bango na bango mpo na likambo ya mbongo ebongo siko na kati ya Congo balobi bon Tshisekedi bokonzi yango oyo ale bango siko bakomi kokita lokola bambinzo mais bandeko kaka bango wana nde mutu bakosaprendre lisusu na ye moko po mingi bazali komona mosika te bazali kokomprendre te po boyeba yango botalaka kaka ndenge bazali kose comporter na poto bandeko bino bokanisa teke soki lelo Joseph Kabila aza te nde na Congo tozwi kimia te po ete mitema na biso bakongole toza na mitema mabe surtout na poto mitema mabe ya bondoki po omona kaka kese ebandi babandi deja koloba ete soki Tshisekedi azwi bokonzi alors ndenge ezali wana il faut biso batu deja oyo bazali na Belgique baza koloba il faut azala na reconnaissance na oyo tosaleli alors soki babandi deja boye bandeko ekozala ndenge nini ntango ekozala bapesi ye mpe bokonzi yango oyo ya Londres bakoya biso tolingi ntango mosusu opesa biso nani ministère ya information oyo mpe kuna bakoya ete biso mpe tolingi ministère ya information bandeko ekozala mobulu yango na ndenge ezali wana botika papa bato ase akoli na ye malgré bopesaki ye bambongo na bino akangaki moto na makasi te bino moko bopesaki yango na volonté soki bopesaki yango na idée ete mpo ete boya kotia lelo na piège en tout cas wana boza koluka nde boboma ye avant botika babiloko pamba wana mitema mabe na bino bokomisi Tshisekedi neti piège dokola nani eloko na bino oyo botindi na Congo mpo asalela bino mpo ete bino boya kosarkampare bandeko babolingo yangala tozali koyebisa bino bahypocrite bazali ebele na poto oyo bazali koloba tozali kosala makambo mpo na Congo mingi bazali kosala bopo nini baluka kaka moye bazonga na Congo mpo ete depuis bakima bapagata mbangu baza kokoka vi ya poto te
Yangala momoni ete tango Tshisekedi azalaki na poto bayembi banzembu basfingi Kabila meme Tshisekedi akotaki na rythme ya jeune bango ya koloba meme kobenga meme président Joseph Kabila na kombo oyo bakuluna ya poto babengaka ye nde esika na yaki komona ete en tout cas ki leader ya Tshisekedi ekamwisaki ngai bandeko nde yango na siko tango bango bayembi banzembo ozongisa ye soki na Rwanda banini tango bayembaki bamoni ke kote ya PPRD bato bavandaki kimia mais na stade na congrès tango bakei bayembi kaka uniquement nzembo ya voisin bata IDPS batelemi voisin na bayembelaki ezaki Tshisekedi nanu boleli te bokolela po ete tolobaki tokotia bino contre mire ya makwanza bino bokanisi ete bokonzi ya Joseph Kabila ezali mokonzi euti na maboko ya bato ezali nzambe nde moto asimbi mitema ya bato pe apesi yango yo nani okoyaka ngulungulu ndeko bokomona nayebisi bino bokanga dati ya lelo nalobaka na bino mokolo Joseph Kabila aza koleka le 6 wana soki aleki bato oyo nyonso tu bapesaki bambongo na parti ya IDPS kaka ndenge bakomi kolobaloba soki makambo ya malonga esalami te bakopanza babiro ya IDPS po ete bazongisela bango bambongo na bango ekomi ya niongo kokamwa bandeko papa Botamba tiela biso babilili boyoka ndenge bato ya IDPS baleli liboso ya mikro alors que tango Joseph Kabila bafingaki ye bayembi banzembo biso nie tolobaki eloko te metala kaka nzembo bayebi na bango kutu nzembo kaka ya madilu ya voisin bango esali bango pasi balobi nini oyo bayembeli yango Tshisekedi oleli okolela yo na nani nanu boleli te po ete ndenge ezali wana basurprise na basurprise biso tokobanda kosala bino basurprise kaka ndenge boza koya na bajeune na bino wana na ndenge boza kolinga koprepare bamakambo na bino wana bokende koluka ba ex-face boza koprepare rébellion bokobanda kozwa kaka basurprise déjà surprise ya liboso di batu zomi to di kombata oyo ba ex-face oyo bakangaki kote ya yema ezali déjà signe oyo ya monene oyo mpo na bino etikali ba oyo bakoya kokota na ndenge ya kinsweki ndeko ata okota na yo oza na kati ya Kongo me yebaka ete okozwama olinga te okozwama ata ozali na yo kolala na kati ya Kongo elobi ete naza kozela ta mpo ete nalelisa okozwama epai ya lera istolobaki yango ete bino bokoya boza koloba le 6 mais boyebi te ndenge ezali wana boyebaka yango sikoyo baélection mais soki Joseph Kabila leki ma oyo akosala erreur bandeko ndenge tolobaka bamisusu bakokima bakokatisa fleuve Congo na makolo mpe bamosusu bakoluka esika kobimela bakozwa te po ete soki bakangi oyo bandeko oyo nyonso tu bakokanga ye na kati na bozo bakosala soki baproklame Joseph Kabila président ayebaka te esika na ye bakotia ye na makala te ye mpenza bakokende kovanda bango nyonso na ekafela esika babongiseli bango bakende kovanda kuna na kati ya forêt esika oyo kozala ete olingi okima balion bazali na yo banyoka bazali na yo pe omona makambo na yo po ete boza kosakana boyebi te ke Kongo ezali mboka oyo bapesi liberté na moto nyonso me bino bolingi bozwa liberté oyo na bokomisa yango libertinage pe bato oyo bozali koloba badémocrate bayebi mpe ntina ya démocratie yango te po ete biso moko tozali komona ndenge modele bazali komemela démocratie yango ezali lisusu démocratie te ekomi rankine motema mabe Joseph Kabila azali président ya Congo balinga te papa Botamba tiela biso babilili boyoka ndenge nini bato ya IDPS balelaki tango bango bafingaki Joseph Kabila balobaki n'importe quoi jamais bomonaki moto ya PPRD yeki alobi me ndenge nini na démocratie bokoki kobanda kofinga bokoki kobanda kosala boyo balobaki eloko te mais lokola kaka parti ya PPRD bakendeki basali congrès na bango bayembi nzembu ya voisin ekomi ete basombi likambo yango bato ya IDPS bakimi mbango ono voisin ono ezalaki Tshisekedi bandeko nano boleli te bokolela tokolakisa bino ke na Congo Joseph Kabila azali ya bana Congo
toyebisaki bino ete libanda ezali kati te badiaspora bazali bacongolais ya kati te biso tozali badiaspora bacongolais ya libanda oyo ya kati bakolakisa bino bakoprouve bino le contraire bambongo na bino bozali kobongisa mpona kotindela bato bakode vote papa Jean Tshisekedi botinda bana ya kini bakolia bana ya kini bakolia yango po ete ezali lokola business bakosepela me boyebaka ete Joseph Kabila victoire papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini bato ya IDPS babeli kimpelekese mpe bakomi kolelalela bakomi bilobela oye koteli boye oyeba te ezongeli boye oyeba te suka nango bilobaloba esi ebandi bango bakomela yombo papa Botamba ba image s'il vous plaît makambo ya kosalaka politique lokola ba domaine mususu bilanda ezali mabe il faut bato bazala équilibré bayeba nini bazali kosala pe bayeba surtout kotanga basigne ya temps tokomi na temps de la fin mais nazali pe ko profiter na occasion pona ko attirer attention ya ba responsable nyonso ya parti wana PPRD na koyebisa bango que tout ça la politique te na kofingaka oyo eza kouta na ba responsable parce que ça na responsable moko ya parti wana aza kokamba engumba monene oya tenir zali ba propos ya malamu te donc bref pona biso masolo wana eza masolo akolanda te parce que biso toza kobunda pona kozwa pouvoir ngana beti masolo akotondisa te na beti masolo ya makambo ya mabe oyo esalami parce que bato baya manifestation ya PPRD eza eloko ya malamu il faut ba congolais bazwa éducation politique mais tolingi te ba désorienter population politique ezali eloko il faut éthique ezala ezali eloko il faut bato basala nango pona kokolisa makanisi ya malamu elongwa eloko oyo bato bazali koya pona kosala ba aventure congrès ezali nanu esika oyo bato barefléchisaka pona avenir ya parti korefléchir na avenir ya parti bakopesa bino programme bapesi bino mikanda bokozala kokoma yo bengi bato na stade est ce que bayelaki discours na bamikanda oyo etambusaka parti congrès ordinaire ezalaka congrès extraordinaire ezalaka soki makambo moko esengi bato babenga congrès bakoki mpe kobenga yango bato baye bakutani eza biloko oyo bastatut ya baparti politique eprévoyaka mpona oyo ya bango soki ezalaki prévu likambo te bo soki mpe eza prévu te biso tozocomprendre bango biso wana eza masolo tokolanda te nayebi soki oyo bango basali nani oyo c'est-à-dire voisin Chante Tshisekedi tokolanda te nayebi soki oyo bango basali nani oyo c'est-à-dire voisin Chante Tshisekedi tokolanda te nayebi soki oyo bango basali nani oyo c'est-à-dire voisin Chante Tshisekedi bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini bato ya IDPS bakomi kolelalela likolo kaka ya nzembo toyembi ya voisin oyo toyembaki na congrès kuna na stade Kamanyola ekomi likambo oyo balingi kosomba yango oyo bayembeli yango Tshisekedi olelio okolela yo na nani di kongo na biso tolobi ete biso tokopesa maboko na moto oyo ayebi valeur ya peuple Joseph Kabila ayebi valeur ya peuple Joseph Kabila atalisi ete peuple azali moto oyo basakanaka na ete lelo Joseph Kabila tozwi président oyo soki peuple alobi litoi na ye yoki pe akeye asali ezali neti te na ntango ya deuxième république bandeko na mai ndombe bato bakaminye baluka bato bakufa ata balobi na radio bakonzi matoi ya kokangama banzela mabulu banzela ya kotoboka bakonzi baza komona lokola baza komona te soko olongwe Kinshasa pokoma na Matadi bandeko okokosala meme 2 jours bakonzi baza komona lokola baza komona te mboka eza kokufa bakonzi baza komona lokola baza komona te lelo kaka bakonzi wana bandeko bapakati mbangu bayana na bapoto bakomi baprofesseur ya Congo bakopesa bato na poto bakuru ya Congo mboka na biso boye moni mboka na biso richesse etondi soki tosali boye lelo nde bokomi baprofesseur kokamwa bandeko bato babomelaki biso mboka bato basalaki ete mboka na biso ekota na kao lelo bakomi baprofesseur ya bakongolais na poto boleli bokolela bino na nani di oyo ezali kaka ebandeli Joseph Kabila tolobi ete biso bato ape perde tokozala mobiliser tokotia bino contre mingi mpe bapourcentage oyo bino boza kopesaka Tshisekedi oyo pourcentage ya Tshisekedi bo tokolakisa bino ete biso nde bapeuple kuna na Congo tokopesa
pesa ba voix na biso na Joseph Kabila pe bokomona record ya mbala oyo Joseph Kabila kosala et kozala même à l'écart kolega kutu oyo ezalaki ya Jean-Pierre Bemba na Joseph Kabila po oyo mbala oyo na banzi ete moto na bino boluzali kobenga Tshisekedi na banzi ekare kozala ya makasi ya kobimata na 39%. Wana na promettre bino yango bozala sir po ete Joseph Kabila ako cartonné bandeko bino bokanisi ba œuvre minene Joseph Kabila sel na Congo. Oh lelo komona moto mosusu akomi na ba quarantaine et quelque azako loba ete ba makambo yo o ezako sala malelo na tikala nanu komona na nga ngote na mboka na biso bandeko ba chinois ba na ba tracteur oyo ezali ke ezako kunda goudron bato na Kinshasa na kati ya capital bazako kamwa oyo loko nini oyo loko nini bandeko mbala ya liboso bamoni yango mbala ya liboso bamoni ete tracteur ya ba chinois na ezako kunda goudron ko après avoir battu école siko ezako ezako kunda goudron ba congolais bandeko yeso moni moto azako kende mosala émotion na moni mosala ya ba chinois ndenge zali ko sala mandenge tracteur on ezako kunda goudron mbala ya liboso point na Congo to yebaki kaka système ete bato bazali ko joka goudron na pau bazali ko bonga yango na macadam après le bazali ko beta po ekanga na tango ya Mobutu mais lelo oyo ba pareil oyo uti Chine ba tracteur oyo uti Chine na ba nini wana soki ezako classer goudron bandeko oyo bite komona bato mosusu na tango azako kende mosala atelemi na ekaka ya kidiba ere ya mosala eleki bandeko kaka ndenge atelemi azako tala ko ba misala Joseph Kabila sel na Congo ko etie bato ebele na kipelekese tata kendeki mosala na tonga komi kota victoire bazako sala makadam bazako kunda goudron tata tikali kidiba na ba dossier na ye na Twitter wana telemi asutuka boye tango linga banda ko kende bo bande ko 11h era musala eleki e bongo président boy biso to boye ye ate boko loba boko lembe pona Joseph Kabila tolobaki yango toko bimisa motoki ata na suka po ete to bunda Joseph Kabila koleka bolinga te ata ndenge ni bandeko ata soki balobi ete na ba élection oyo égalité entre Joseph Kabila na Tshisekedi soki balobi ete égalité bazoko luka mutu ya suka oyo akopesa voix moko po na bango mibale moko aleka bandeko soki balobi ete mutu yango azali o na se ya mai tokokota na se ya mai mpo tokende koluka mutu wana ya kopesa voix bandeko oyo mbala oyo tokosensibilize bato na ndenge ya kosakana te ya Jean-Pierre Bemba ezalaki moke oyo mbala oyo bandeko tokotia bango contre mire ya makwanza tokotia bango contre mire ya makwanza mpe tokosala nyonso Joseph Kabila aleka po ete ba misala na yo azali kosala ekende tina suka oleli okolela ye na nani di Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba ya solo penza ndingo lobi oleli kolela yo na nani di bakolela bango na nani po ete ndenge ezali wana makambo ezali komonisama bandeko o ndenge balobaki ete makanisi na bango ezalaki ya nzambe te bandeko ba bolingo ngai na koyebisa na bino ete réalité ezali tricage te o ndenge ezali komonana tozali koyebisa bino ete Joseph Kabila asimbi bendele ya victoire bandeko tomonaki ndenge nini bino bato awa na poto devant Tshisekedi boza koyemba banzembu un démocrate alobi ke vrai démocrate boza koyemba banzembu pona ko dénigrer un président de la République Tshisekedi avandi aza koseka moni yango lokumu sans même aloba ete non tozali na ntango ya démocratie totika benjure rien mais lelo na kati ya stade de Kamanyola bayembi nzembu ya voisin bato ya UDPS batelemi oh non il faut kopesaka bato conseil kopesaka bato boza kokamba ba conseil ndenge nini bazoyemba mais bino ntango bayembelaki nani président Joseph Kabila banzembo mpona nini Tshisekedi apesaki bato wana conseil te bino bolingi kosakana na bato bolingi kozwa bato neti banani donc bino bolingi kaka soki bino bofingi
wana nde malamu soki balobi likambo moko barépike ale wana nde non bokomi kopesa bato baconseil mais bandeko bino boza bacomédien boza baaventurier bino boza mpenza baaventurier donc ntango bino bofingaka nga nakanisaka neti mituna bino esalaka te nzoka nde bozalaka conscient boyebaka makambo osalaka po ete soki bameki korépike wana nde sikoyo bokomi koloba ete non il faut kopesa conseil bani mais boza bacomédien boza baaventurier non bandeko toza na affaire na bafou wana mpenza nazoyebisa bino toza na affaire na bafou comment expliquer boza kofinga un président de la république wana bino nyonso bobeti maboko alors tango bapeuple bazali kosupporter président de la république bakosala mwa likomo na bango bino boye te il faut kopesa bato wana conseil tala ndenge basali est ce que bino bopesaki ye Tshisekedi apesaki bato ya bana ya poto conseil mpo aloba ete bokoki kofinga te mpo ete président de la république azali autorité ya mboka tokoki kofinga ye te ye kuta koti lisusu na je ya bana poto ya kobenga Joseph Kabila na kombo wana oyo bana poto babengaka omoni motema mabe na bino esika ezali nzambe akobanda koconfondre bino boza mitema mabe bolingi mboka te yango namoni ete Tshisekedi mpe nzambe aza koconfondre tala lelo bana poto bakomi koloba ete soki azwi bokonzi te ndenge apromettre biso bambongo na biso ekobima obi tokokende tokopanza babiro ya UDPS ebandi deja mpona kotalisa ete esika nini moto ye moko ake kotia loboko na esika ya komisambwisa bandeko boyebaka yango ete bato oyo bazali bamauvais baza mitema mabe yango ete ezali basini ya oyo nzambe aza kolakisa biso ete bato ya boye jamais bakoki kokamba kongo mpo bakomemela biso kaka systeme ya Sodome et Gomorre Mobutu akufi me atiki systeme na ye eza kotambola na kati ya balider ya UDPS baza koyebisa bato oyo non bango nde badémocrate bino boza badémocrate te un démocrate akoki kondima te ke bato bafingaka bato mosusu epuis yo démocrate oza koloba mpe kofinga bato na yo baza koloba benga président de la république na kombo boye yo un démocrate moto oza koloba ete oyebi démocratie oye mpo bandi koloba kombo oyo bana oyo ya bakuluna ya poto baza koloba na yo na bana na différence eza te bandeko tolobaki yango tokotia moto na esika na ye oyo ezali lisu ta ya kopakola bato mafuta te mpo soki ateyela ta Tshisekedi asali mabe bokoza koya papa omoni te makambo wana ezali te oyo ezali likambo nde ya kotiamba makambo nyonso na poe lelo bana mingi ya mboka na biso to bana mingi baza kobotama lelo histoire ya mboka na biso moyeba ye baverité malamu eza te likolo na bino bozali kobombela bango bamakambo ebelebele boza kolinga kobimisa bato mosusu bacriminel oyo Joseph Kabila criminel mais papa Tshisekedi pas un criminel boyebi te bamakambo ya sala liwa ya bakimba ye ya papa na Pangolov ye héros national cop basalaki mpo ete bautilize bango bateka mutu ya héros national Lumumba ye alors boyebisa biso eloko nini bino boza kobimisa ye mosantu botika distraction tozali na besoin congolais nyonso yaki na poto zwa mayele yaka topesa na mboka mpo ete mboka etongama tolingi distraction na bino faux politicien te boza bato mabe bino lelo soki congo na biso ezali kokufa ezali bino nde moto bozali kosala mpo ete congo na biso ya avance te yango na tolobaki tokotikela bino lisusu tan te il faut tobanda kolobela bino kaka lokuta kokosa bamakambo ndenge na ndenge okoye pa bana poto za koloba ete non ndenge ezali wana bato mosusu balobaka ke Joseph Kabila azali mopaya bato mosusu balobaka azali mwana mboka alors ngai naza kota bapaya mais obimi aventurier alors soki oyebiki aza mopaya constitution ya mboka elobi ete mopaya akoki kopesa candidature mpo na nini yokoki kosigne bapapie elobi ke okokende baélection na Joseph Kabila donc oza koreconnaître ye donc ozali yo nde moto ozali motema mabe ozali kokosa bapeple bandeko ifo bomonaka mosika il faut bomona mosika Congo ezali kokufa mpona biso moko kaka bakongolais toza komibenga o bana mboka tala bato baza koboma Congo yango nani azali koloba ete bandeko moto oyo akoya koyebisa ngai lelo papa Roger boyeboye jamais bango nyonso to wana baza bato ya lokuta aza koya na poto aza koloba makambo mosusu alors que gouvernement ebimisi mbongo esombeli meme jip azwi abombi aza koloba te alors boloba na biso ye nde moto akolibere Congo nde akomemela biso vérité bandeko botika il faut kolobelaka bango vérité baza bato ya lokuta baza bamiyibi baesco lelo soki mboka na biso ezali kokufa boye ezali lolenge moko ya bato lokola bapapa Etienne Tshisekedi bango nde moto babomi Congo na biso
babomi Congo na biso na makambo ebele bandeko. Peuple na tango Mobutu peuple zo kolinga kotelema po ete babunda makasi mboka na tango wana ye aza koloba na bato wana IDPS parti ya violence te aza kokende kolia mbongo na Mobutu. Lelo lisusu kaka na baje wana bandeko. Lelo ta bofingi biso mais un jour bokoloba na bokoloba. Un jour boko tatola. Un jour boko tatola yango kaka na ba radio na bino bokoloba ete papa Roger na maman Rosalie tango babanda ko ganga bazalaka na raison. Wala bozo kanisa ete libérateur, azali libérateur te. Aza ko jouer ba double G. Azali plus dangereux que même président Kagame. Naza ko sabino ya solo. Tu sais que azali plus dangereux que même président Kagame. Pour l'indimité que Kagame akoki ko sala ba makambo tu sais que dasala na ba Congolais et pas ya ba Rwandais. Na indimité que ozo ya koyebisa ba peuple ba makambo susu na se ozo ko lia ba makambo ozo ko joga ba mbongo ya ba gouvernement ba nini ozo ko ya ko kosa ba peuple pe ozo ko tika ba peuple na baza ko kende baza ko kufa ko bibisa na bango na ba balabala yala na lobi te bande ko na za ko kosa bino te ngai papa Roger na lobi yango lelo tu sais que des alliés plus dangereux que Kagame parce que Kagame makambo tu sais que dans ça jamais on sala ngwe pa ba Rwandais ba peuple na ye. Mais tu sais que les gens préféré pour cause le peuple congolais pour lier bambongo ya gouvernement alors que ba innocent bato baza ko mona pasi aza ko bimisa na bango na balabala peut être bakende ko kufa bandeko makambo na bisi bino le lobo kangada ti le lobo komango na bagenda attendez-le boko luka boko melanga papa Roger pe boko luka papa Roger makambo lobaki ezali ya solo bandeko tu sais que des alliés plus dangereux que président Kagame on a zako yebisa bino ezali vrai motoko longola yango te ezali vrai parce que bato mingi bazali ko mona vérité en face te bazali ko tala nde kombo mais ndeko un jour boko longisa ngai mama Rosalie na zongseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka oyo papa Roger uti koloba bandeko congolais boye bakaite makambo mosusu tango tolobaka bonzwaka biso bato ya maboma te me botalaka bovandaka borezonaka bosala politiki ya mboka na biso na ndenge ya sentiment te basentiment wana yango na etindi ete lelo oyo biso bapeuple tozali kosouffrir bandeko oyebi soki ngando ayebisi yo ete mboto na se ya mai azali maladi ndimela ye po ete ngando mpe akotaka kuna na se ya mai ayebi ba histoire ndenge elekaka na se ya mai me bino lokola bozali kozwa kaka makambo na ndenge ya sentiment boza kotala kaka kombo oi Tshisekedi ya chichi eloko nde bosala ete botikalaka mpe kaka bamikila bo avansaka te nani andimaki te politiki ya biso bajeune lelo na kati ya Congo tokokaki mpe kosala likambo ya monene lelo mpe emonani bajeune basali bamakambo ya minene na kati ya mboka oyo ndenge babandaki kokosa oyo bajeune baza na experience te lelo banani baza kotonga mboka na Congo bajeune te botika nde ba histoire na bino ya lokuta bandeko oyo ndenge tolobi oyebi kimotema mabe ekoti mingi bandeko nako revele bino eloko moko nayebi ete bato mingi bakofinga nga mpe bakoyina me nga nasepelaka mingi mpo ete makambo tolobaka eyaka koyebana kaka na mikolo ya nsima oyo ndenge balobaka ete verité eyaka na escalier mpe ekomaka lokuta na ascenseur bandeko oyebi ete mpo totalisa bino ete Tshisekedi politique aza kosala ezali politique te oyo akoloba ete po abimisa peuple congolais na souffrance te oyo wana aza koloba ezali maloba kaka eza kobima likolo ya mbebo Tshisekedi azali kosala politique moko ya koprepare nde terrain mpo na mwana na ye bandeko bino bolingi koloba depuis IDPS ebanda IDPS ndenge ebanda wana ezali parti moko oyo mpe bajeune bazalaka na kati ya parti wana oyo mpe babundaka na meme na ntango ya Mobutu mais soki nalobi lelo natuna bino na parmi bajeune wana mpe babundaka oyo ntango mosusu ti lelo baza na IDPS bolakisa ta biso moko oke Tshisekedi aprepara ye mpo ete lelo azwa mpe place wana oyo mwana na ye lelo aza kookipe aza te mpo na kolakisa bino moto na moto azali kosala politiki ya intere na ye bandeko
nakoyebisa bino bapoliticien balingi Congo te lokuta na bango balingi Congo te balingi mpe bapeuple te balingi baintérêt na bango mais ntango bango bazali koloba signe de temps baza koyeba te signe de temps wana bango bazali koloba baza koyeba te ke ezali kaka makambo ya mabe bazali kosala bakomi bango moko mpe na suka ezali kaka basine oyo nzambe azali kolakisa ya suka na bango baza kokanisa ete suka mpo na politike ya te ezali nde suka na bino baje oyo bosalaki na ntango ya deuxième république oyo boye bozwa kokontinue yango lelo yango nde ezali signe mpo na bino suka peuple asi afungoli miso mpe tokondima bino lisusu te bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango mpo toyebisa bino kotalisa ndenge nini bato ya UDPS baza bahypocrite baya na poto bafingi Joseph Kabila bayembi banzembu mpo na Joseph Kabila sikoyo réunion ya IDP ya PPRD congrès ya PPRD bayembi na bango kaka nzembo ya madilu ya voisin bato ya UDPS basombi likambo yango oyo bayembeli yango Tshisekedi me bandeko ebongo ntango Tshisekedi na bana na ye akulu na na poto bayembelaki Kabila est-ce que président Joseph Kabila lelaki mpo na kotalisa bino bozali nde mitema mabe yango na makambo ya mabe boza kosala na bato eza mpe kozongela bino d'une façon d'une autre boza koyeba te bokozala kaka bato ya pasi na pasi soki bozali kokontinue kaka na bahypocrisie boye nzambe akobanda kokonfondre bino mpe nzambe akobanda kopesa kaka lupemba na Joseph Kabila akabangele rais mpe bokozala kaka bato oyo bokozala bongo bokotikala mpe kaka bongo mbula na mbula boye kaka boye na boye oyo ezali makambo ya nzambe bandeko ezali makambo ya nzambe po ete nzambe nde atiaki Joseph Kabila na esika wana ata bondimi te oleli okolela yo na nani di bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bakonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini